félicitations à toi mon papa. Voilà. Et la formation d'information en théâtre. D'abord, maman, na poutine de l'écriture, de télévision. Aïe, maman Morotier, maman Raigoshi, poutine de l'écriture. Aïe, babi Bruxelles tombé. Tant mon dieu na zu cadeau. Moi, je n'ai embrassé. Moi, je n'ai pas pour mon dieu na congolais. La moto place à Ken Abisso. Ah non, bravo. Ah, la poutine. Voilà. Et côté Poutine, tout le monde dit Poutine, on dirait que maman biteka teka. On dirait que maman azoteka pas azosa pas mobali na ye vini aza docteur. Voilà. C'est quoi azosa la comparaison ya vini na ye. OK. Po ye pas za ba. Ya za bokisa bokoko be baka ba ni siko azosa la médecine na mundele na ba tradi praticienne oyo azotia bango lokola baza ndenge moko. D'abord, parce que mundele a une dose. Mais biso koto yo, dose vraiment est à la rater. Et tout le monde, maman, na dîner à fraternité, maman belle vie, ba maquillé, kitoko, a lancé un message moro ya kitoko et ba tombola pe salami j'ai tombola. Je m'excuse, voilà. D'abord, félicitations à Belleville. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. Il y a plein de modèles wana. Ata le loba mission na biso musu ba comment rater mais Belleville a betinza dité. Voilà. Azaka na ba fa nebo na maboko. D'abord comment Aza maman félicité, bravo Poutine. Voilà. Et félicitations à toi, félicitations aussi à maman Karine Pala et puis na ba maman nyo surtout c'est beaucoup, hein. Voilà. Bah, $70, bah, 73, bah, 75 $. 40 €, voilà. Plus 20 $, il y a participation, ça fait 60 €. Aux hommes, ce que bateau, tu as la foule à bateau, bah, pour la belle vite, bah, pour la dîner fraternité, pour la banawana au bazali banda. Belle va salika bon pour la bana Kinshasa, tina ban Europe, aux hommes, par rapport que à rotala, bah, robeta pourcentage, bah, robeta billet, quand tu combien, ah, bon soutenir pendant bana au bazali banda na poto, parce que na poto il y a des chèques, et ça n'a pas la mission de Kinshasa. Beleza annulé. Voilà. Pour nini batu bazate, mais belle va beti batu ba koti yaya. En tout cas félicitations. Oh non, félicitations Poutine. Au mona aza na bateau baza be censé té. Très bien. Ozo mona pembe na belle vie aza na bateau yo bazo pesa ye ba 1+. Bateau bazo soutenir ye d'abord na ba concert na ba prière. En tout cas, muta bongo siko soki yo muto lokola ese de Panama. On va na kiti pour finir belle vie. Vraiment. Oh boza non assiette mon côté makamo belle vie zo sala ti mon ki le si la si lo ti ko sala te. Oh. Zo mona. Basi bongo ne tozo luka na ba communauté. Mama Denise, au mona loka belle vie salité vraiment. O kuta azata soutenir na gouvernement na bichoté. Mazo sala ngona propre effort na ye. Basi bongo ne président de la République na bango posa na commune na communauté na biso. Ozo mona femme o azo ya déjà na 1+ na ye déjà. Moi si moko maboke mais à ressembler presque à bateau belé pour na kokeno ça la dîner fraternité. Ça migra, ils a facilité. Voilà. Ozomona, ils a facilité. Combien de personnes au ba vendre que ba o lukata mutu moka pesa ta $100. Makamo belva ça la timo qui le coup facile au sala. Est-ce que si la zana aura wana il y a 10 personnes. Ah, nangote. Mais belva zanango au-delà il y a 200 personnes. Ya. Ce que autant bino bozo vanda. Na poto. Ce que autant bino bozo vanda pour traiter na sortie médiatique au papa Elomba salaki. Mais il faut bozo ba folle. Vraiment. Pour déjà quand la papa Elomba botelé bino si là. Voilà. Oh le si là ça la capacité c'est grâce à papa Elombe. Si elle était nulle, c'est grâce à Papa Elombe na fongoli makolo.
Kinshasa ya matuza sakani no alembi poeza Joël ba réseau azui yo moyen na TV po finga pape lombe abimisa muto oya bimisa muto yo zo finga eso yo bosa ndongo finga sila ndumba voilà nana yana makambo ke sila bimana madilu si yo esete tiba kanga chaîne na yo pa sila lelo koma ko adorer sila o bosa ni makambo yo finga sila ese boa mabe makasi si bino bokumisa Belleville yo ese yo o adora Belleville omoni ke lelo finga Belleville aza mutu moko te ke anuire yo po Belleville pasa na facilité ko nuire yo ne sila salon na chaîne voilà la maternité simba boti sila mais pourquoi beaucoup za reconnaissant te to reconnaissant te pas papa ne lombe tangu yo nani ese na chano mobali na yo aza ba valeur o papa lomba aza nango jamais ese to solo lango pembe bat na commentaire boti la biso ese yo nano amuta sakana na Kinshasa ya matuza ezape solo muta pasola tina bakata ba mituka ya matuza to silicité Joël ba réseau asambi on na kauka wana mbule zo beta tina prévoyance soka moni mo eta continue na cercle onatra papa lo mete muta tinda bino ba valeur papa la rangote voilà alobi ke si la kangisaka te mais maman Belleville akangisaka akangisa nani Belleville akangisa nani voilà Belleville akangisa moto te so bato bakanga ya gole eza Marina Laba Marina Laba tango yotangi komba Laba eza kombo eloko nationalité mobimba voilà nation voilà nation plutôt parce que eza kombo ya kombo ya bango famille akolo leksango bongo te voilà avant de kuta finga Belleville nzota maman ne Belleville akangisa ete et c'est lui comme la génération na yo bimisa garçon na 28 ans no tena ndaku ya bien botola mobali camarade ne mobali bazane 10 ans déjà ya ala kisa mobali ngo atana TV zela tanga lobi péchanga eko senga mobali ne pardon est-ce que atali rétroviseur assis là voilà atalité tangu yo zo ya koloba ke péchanga bino nyonso ozomona nani oyo ebimaki awa ke papa elomba linga bala peshanga sisila ti ozomona ntango yo ozoya kolinga obamba libanga na liso ya moninga tala lisu na yo oyebi makambo tu bino bakabali tu bino bosalaka na bozongisa yango kaka nde na ngambo ya sila ozomona boyaka nango kaka toujours na ele asila parce que mukolo moko te neza bongo peshanga aza tellement très bien éduqué peshanga vandi atali habité papa lobi il faut na yoka papa il faut na sala maloba papa oya loba aza nango yo et c'est vraiment na vino te kokufa tato aboti aza nango po papa lombesi aza nanu bo à part nanu tolongwa na maboke se mettre avocat est-ce que papa na yo na capacité au papa lomba zanango mettons moya ko finga bato botala ka ba rétroviseur ka ba famille na bino très bien kazanga yo moko no tamboli mabe na mais Belleville ko sala ngote otanga kombo na yo finga ka yo sala makambu tu oza très à l'aise ba bloquer c'est sinani chaîne bonga luka sila senga pardon le loko mo lobela sila poani pour sila bloquer ka chaîne na ye on a constaté bato bayebi yango mais Belleville bo fingaka ako beto pe copyright po ata na kombo na ye mais parce que na maternité ya Simba elomba kangelaka peshanga makolo te abotaki pe peshanga mais bato bazalaki valoriser zaki sila muta bane ko jouer mingi poser le mal no pesa na insila pour sila bana zo ba rôle be na intérêt pardon oui faut kota na kana te voilà ozomona sila bana zo ba rôle wana mingi pa intérêt so ba rôle ba beaucoup plus na sila ke peshanga voilà
intérêt nini wana ozomona bango balobi ke nani ya kosenga pardon pa mobali na eti siko na bango nyonso nani akoya kosenga mobali ne pardon ozomona balobaka biloko oyo barezonaka balobaka bêtement te yango eloko na oloba parce que papa Lombe apesi point de vue na ye mpo na bana na ye péché nga vande amitali abite ata kutu nga na fingaka na ngai te mais papa alobi na s'excuser siko bino bokoya kofinga moto abongo par rapport ya nini bokota famille bota po péché nga asengi papa Lombe pardon na problème nini bakotisi parce que alobi azaka na attaché de presse te aza na bato balobeli ya kaye te mais soki alobi aza na attaché de presse te etali péché nga voilà est-ce que péché nga aza belle vie non ok bino ne bofinga papa Lombe so bomona demer nyanga va na kita finga poser Lombe parce que attaché de presse à belle vie demer nyangi et si bomona demer nyanga va na kita finga poser Lombe yango moni demer nyanga oleka bino ka toujours na mayeli yango moni boza ata bona poto mais bozaka na se ya mwana wana muke de mer mayele te ben censé boza mayele te donc boza vraiment tina te mutu lokola mida zo ko finga bêtise na TV est-ce que yo vraiment mida est-ce que un jour vraiment yo mobala ko tshona ndako yo famille no ba okela ko soni voilà eza faute no eza faute ya mwana kwata ta mobala okena opona mwana kwata kaka la bana Turquie moyibi mbonga film à 3 films ta belle va ozongisa yo so nzama pesa kwa makolo na ebite mida tonga tomela mai te yo yo maso nzama pesa kwa makolo mibale batu bazana ngo mida ongoza lolendo en tout cas sami ganzamba yebaka atali esa biso na bila pese mulai moi so za lolendo ezala katikati ya lilala emoro azipe ba majuku kauchi atoni so na banini ba majuku kauchi nini wa oyo abambi yango ne longi ngen ozomona yo ese balongolo make-up ese yo oza ndenge nini koya na make-up te ese salela biso elongo filtre pe image te yaka ma nelongi mafuta ndenge aza elongi mafuta bo ese yaka ma elongi mafuta ndenge aza elongi mafuta bo ese totala yo obike bino bosaka na bato franchement bineti message on dirait fingi sous papier Lombe po il faut ben lobalobi baza eloko te ngai mutu na monaka mabe eza sila voilà très bien parce que mutu apesaka bango courage apesaka bango ba monopole ya kofinga papier Lombe c'est sila leo so sila papier Lombe ndimaka tia na ndako est-ce que ba mida na balinga bazwa monopole ofinga papier Lombe je ne crois pas tolo ba makamba solo parce que biso nyonso tout le monde entier yeba ke sila papier Lombe engaka bala sila to yeba kango yango mo poser Lombe boyaka na ye avant d'atala bi oyo aza na venir te aza très impoli mo ba tsoka lobi aya komi na Z yango moni sila libala moya ezate po impoli bani na bino bani na mama na bino eyeti na bino bana moya boza ya mibala ba venir ezate boza kana ba leki na bino na bandako ezo lande uze pa mama na bino mais boya te bo fingi poser Lombe mais faut boyoka soni makasi bo batu mo bino ko vante surtout yo nani ese de Panama Matuza Valère Joël Barézo basa Valère a poser Lombe yo Christian Sugar muyibi mwana kwata yiba 3 films à belle vie ya betaka asa eloko te ya to banga nebisa ke na banga mutu abetaka bomaka oyo betanga na temi na lamukile bo mwana nsava na kiti no bamine babulango oui bamine babulango ne bana poto bango ne bana ba monopole ofinga batu mina ngana osisa bino gaz boza eloko te surtout yo mida vraiment mida ngako lokona ngeza mukie menza bapesa nga tous les deux makolo siko yo za na lokolo moko yanga siko likolo moko subdiviser ngai mida ofinga nani ta mobalo bota ne roi David mobala zalo kwa katikati alilala roi David aselini moyena te po finga belle vie mida est-ce que zo calculer yo kuto mutu moboko ovandaka vraiment to finga batu mida yo ngaso na lokwa yo nga na bando sila maka
Yo mobali na Christian Sugar mwana kwata. Est-ce que Belleville mutatinda yo? Tant on sait qu'il nous a Christian Sugar na téléphone. Est-ce que Belleville mutatinda ko tinda Sugar Christian Sugar mitakala? Belleville. Mais bien besoin ko finga femme de valeur. Moi so abala lela osa makamba minene na mboka oyo. Voilà. Bino boza ba sans mania ba sans valeur ta mibali na bino ba matuza ba Christian Sugar. mbote na baye banso bazuli bakuya kolanda biso na etando ike etuluku ya bato ba otala biso matondo mingi tokotaka na etando ike tobetaka ekuke te me boyambaka biso na bomesano nyonso interview ko Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. Actualité e benga biso kolala kolamuka e yo bengolu tangu tatanza komba a bomba biso to lala to lamuka to loba be lokumu pe masanjoli ezonga na mboka ya tata yende mokeli na nyonso yende mokeli na biso et la famille Libota à notre patrimoine maman Belleville Kondi la Poutine, très belle, belle dame, belle de figure, belle de taille, belle partout. Maman Belleville Kondi, notre patrimoine, notre richesse de l'écriture. Maman Makomi, maman Koma. Et Tomoni dîner à fraternité Ndenge s'est déroulé kitoko na kitoko. En tout cas, maman Zambalola abombakayo, le sambo na biso ezalaka ke au vivre longtemps. Ma finga babiloba loba nyonso ya bato e okangaka matoi na yo po ozana na makambu na yo oyo salaka otia vraiment cinéma congolais na biso liboso ya makambu tout. To consommer film na biso Mon enfant na Belleville TV et l'écriture de Madame Belleville échoua raté. Et un grand merci à mon boss Ige Tingi depuis États-Unis et tonton Yamse Yambe Bolanga la Bololo Nkemi Bokolanda biso na Top Max officiel Bokolanda biso na Mwana Suka famille Bota Bianca Zanga ma concert que j'aime beaucoup et Bokolanda biso en tout cas netando ike na bino merci ndenge bo commentaka ba j'aime ba partage na bino et ça la rake na lobaka yango ce qui bino botali bisote c'est que biso tokotala mate nazana Bianca Zanga awa to meka un peu ko sala analyse tout ce qui se passe sur le net na mboka monsieur Google précisément na YouTube toko solo la mariage ya mama Léa Ndaya Mamouléa félicitations encore toko solo la tomoni ndenge sengo penze zalaki et Gachibi ba yambani na bandeko na ya théâtre komona amour wana peut-être bande kozanga Gachibi et tomoni ndenga zo sepela penza na baninga na bandeko na ye ba acteur nyonso oyo ba jouaka o basaka théâtre ba tombolaka culture na biso et tokopeta pe lisolo tomoni publication ya Ursule Péchanga pardon Mobutu et a publié balobi que a sengi ba esquisse na ye via sortie médiatique ya papa na biso elombe et batu mususu ba dongolo miso balobi ete ya lobi akana bataché de presse te akana batu balobelaka ete atindaka bato ba fingela ye bato te soko lingo lobela ye na ndenge ya malamu et balobi ke alobi na famille Libota lobi na maman Belleville po ya akana attaché de presse
est-ce que ezali ya solo tokosolo yango na Bianca Zanga mon avocat de source maître Christian Basonsi yebisanga na zana raison na ngai e ya kosambela ngai kitoko bambote na yo famille Basonsi mobimba na pesi bino mbote et pourquoi pas aussi Olivier Songantila na kata window kona na mibi je te salue et yaya na ngai moko paka bokolo pisco bokolo depuis Luanda. Papa na princesse, docteur Dieu merci beaucoup. Papa na prince Arthur, Mobala Batia, maman Aïcha, son Altesse, elle a riche diable, le grand prêtre de la décennie. Bon séjour à vous, maman Nana Bokolo, la maman d'Oracle, na Pesibino Mbote. Dadju Sokozali Loba, Mokonangayi, merci na Dadju, merci na Anthony Mofasa, merci na Pamela Matondo et ma copine. Pourquoi pas aussi à Enoch Luzolo, papa na Victoria, Kitoko Makasi. Dadju fungole langai et kozala vraiment malonga. Bianca Zanga, moi dans suka famille libota, bonne santé, babi oh mon anaté et actualité et belle la kasi internet soyo na lobi tete na benga moi dans suka famille libota, to me camper ko solo la tellement peu olubaka bien, bonne santé. Makambo epesanga mawa na peta libona litama ya omoni gatibi na linga leko sola na bango natala kiango inspiration ni esalaki obenga bango bon bo solo la ba lobi makambo epele gatibi na linga nazai kota mastort on est moi voilà. Musala master ya pédé nada voilà. En tout cas félicitations à toi mon papa voilà. Et nazaki na formation de formation on a théâtre d'abord bambote na poutine de l'écriture voilà. Belle télévision aïe maman Morotier maman Raigoshi poutine de l'écriture aïe babi Bruxelles tombé tant mondela na zu cadeau moi na ya embrasser moi yoka lipo mondela na congolais. En tout cas, est-ce que essaye ozwaki yango voilà mida ozwaki biso bongo ozwaki te tala manquement ba jetem d'abo nango et merci beaucoup à toi Dongo Lesa Nzamba Versace et pourquoi pas Odette Lesa maman na Lesline Niki Lesa Mifi Lesa motema ya papi Iran Kialuta motema Richard Nadine Kialuta et Jocelyne Kialuta Karine Zanga Patricia Branco Ada Jolou Banza Dio babi mère agence Turquie Luanda et Turquie Paris voilà. Et puis Rose Mengi Azakuna et Bibi Chumu Swamba Ipupa décoration babiso ikoza besoin de décoration à Kafu yo mtana na Londres kuna donc mona kaka Bibi Chumu Swamba koza ba décoration ya bien merci na la grande H maman Sakina et voilà. Pourquoi pas maman Mamita Dina merci la maman chérie à moi si maman José Lusadisu et pourquoi pas maman Aniba Super un grand merci à papa Lengui et pourquoi pas papa Godard Eliko Chamiga Amba voilà. Merci aussi à Pamela Matondo et pourquoi pas Nayomoko Chamiga Amba Mutokani Singa Isusu na plateau donc ba question ayo et puis biano yangai voilà Bianca Zanga ba question yangai Biano ezali ayo film na biso déjà kotaki mon enfant maman belle vie a commis lisusu a commis mon enfant ezali na période oyo moi na tongi maman na ye papa lekine etandoke babi pourquoi kaka na moment oyo moi internet sango eza mbilinga linda tongi maman na ye mon enfant ekoya belle vanne d'inspiration hein. D'abord, félicitations à Belleville. Voilà. Nathalie, mon avocat, premier épisode. Mon enfant plutôt. Mon avocat, les cagnons sont comme ma fille, mais la biso kaka. Voilà. Nathalie, vraiment mon enfant. Et puis, mon premier épisode de Bandaki Dada. Et puis, un petit garçon, Nabiso, qui a joué d'Acosta. Donc, en tout cas, si vite tout le monde Dada Koli a comme maman top. Tout le monde dit papa Nabiso. Il y a écriture à maman Belleville. Et voilà. Tout le monde dit papa na biso turbo voilà. Tout le monde dit mon peu d'Acosta en tout cas Dio et Bominga il y a d'Acosta papa turbo na gesho d'Acosta tuni gesho na Pierrot obala te wona no voilà Pierrot na yete voilà atuni obala ya lobité na bala te zaka nini ezaka influence ya tala mutu place kena biso ah non bravo la poutine bravo. Voilà
ozomona et côté Poutine tomoni Poutine on dirait aza mama biteka teka on dirait aza mama azoteka po azosala po mobali na ye Vini aza docteur siko azosala comparaison ya Vini na ye po ye pa aza na aza bakisa bokoko baka bani siko azosala meti na mundele na batradi praticienne oyo azotia bango lokola baza ndenge moko d'abord bazaka ndenge moko te parce que mundele ayebi dose mais biso koto oyo dose vraiment ezalaka te toyebanaka na dose te ozomona donc d'abord baza batu mibale différent et puis namoni côté kuna ndie Belva za comportement mabe pour ba rapport ba pesa pas Marie-Jeanne Bololé pas Junior na Vini c'est comme si Belva za dangereuse en tout cas déjà vraiment bongo film na biso autres la film déjà comme on a d'Acosta niveau zo panzana papa na ye niveau bazo kendela d'Acosta pe on jaza petete voilà ce que film na biso premier épisode de Kotaki ya yo non otali film te to rappelons les sous-soko total la film vraiment to ko rappeler yo te oyebi d'ailleurs devoir na biso 16h30 tozarada na Belar télévision donc on vend nakala déjà na TV to kozela film mais maman ko totala mon enfant te ozo pe inspiration siko dada pe onjaza ki na zemien na mwana na ye wana siko toyebi te mwana na musu ake wapi tala film o découvre o ka goût o ka sentiment mon enfant vraiment voilà bien kazanga l'actualité benga biso tomoni maman na dîner à fraternité maman belle-fille ba maquillé kitoko a lancé pe message moko ya kitoko et ba tombola pe salami j'ai tombola okoki kolobani je m'excuse voilà d'abord félicitations à Belle-Vie c'est pas donné à tout le monde il y a plein ya modèle wana ata lelo ba musicien na biso musu ba comment rater mais Belle va betinza dité voilà azaka na ba fane bona maboko d'abord comment aza maman féliciter bravo Poutine et félicitations à toi félicitations aussi à maman Karine Pala et puis na ba maman nyonso tout o ba soutenir Belle-Vie en tout cas nzamba lola apambola bino comme on a déjà eloko a bongo ezaki déjà initiative morobo ya kitoko yaya batu baye bakoti kobimisa 60 €, c'est pas facile à peu près $75 c'est beaucoup bah $70 bah 73 bah 75 $. 40 € plus $20 il y a participation ça fait 60 €. Ozomona siko bateau tala foule à bateau bayaki wana baye pona Belle-Vie te baye pona dîner fraternité pona bana wana o baza libanda Belle-Vie salika bongo pona bana Kinshasa te tina bana Europe ozomona par rapport que arotala ba robeta pourcentage ba robeta billet ekoti combien abo soutenir penda bana o baza libanda na poto parce que na poto pe ya des chèques ezaka pa na biso na Kinshasa te ozomona basi bongo nde tozo luka na ba communauté mama Denise au monde loka Belle-Vie salité vraiment okuta azata soutenir na gouvernement na biso te mazo sala ngona propre effort na ye basa bongo ne président de la République na bango posa na commune na communauté na biso ozomona femme o azo ya déjà na implice na ye déjà moi si moko maboke mais à ressembler presque bato belé pour na kokeno ça la dîner fraternité ça migra eza facilité voilà ozomona eza facilité combien de personnes au ba vendre que ba lukata mutu moko pesa ta $100 a mona te mais maman Belle-Vie a sali appel pe bato batosi ba ye tout le monde va concert rebelle za nile pour nini bato bazate mais Belle-Vie beti bato ba koti yaya en tout cas félicitations non félicitations Poutine au mona aza na bato baza be censé te très bien ozomona pembe na Belle-Vie aza na bato yo bazo pesa ye ba un plus bato bazo soutenir ye d'abord na ba concert na ba prière en tout cas muta bongo siko soki yo mutu lokola ese de Panama
ovai na kiti po finga belle vie vraiment o boza nano assiette mon côté makamo belle vie azosala ti mokili esila sila oti kosala te o makamo belle vie osala ti mokili ekekufa sila osala yango te est-ce que sila aza na aura wana ya ovandisa ata 10 personnes anango te mais belle vie aza nango au-delà ya 200 personnes yaya sikoyo ntango bino bozovanda na poto sikoyo ntango bino bozovanda mpo botraite ye na sortie médiatique oyo papa elombe asalaki mais fo bozalaka bafole mpo déjà kotala papa elombe aboteli bino sila oyo lelo sila aza na bacapacité c'est grâce à papa elombe si elle était nulle, c'est grâce à Papa Elombe na fongoli makolo na maternité simba boti sila. Mais pourquoi beaucoup za reconnaissante to reconnaissante te pas papa na Elombe? Tangu yo nani ese na chano mobali na yo aza ba valeur Papa Elombe azanango. Jamais. Ese to solo lango pembe bat na commentaire boti la biso ese. Yo nano amuta sakana na Kinshasa ya matuza. Ezape solo. Muta pasola tina bakata ba mituka ya matuza. To silicite Joël ba réseau. Asambio na kauka wana mbule zo beta tina prévoyance. Soka moni mo eta continue na cercle onatra. Papa Elombe te muta tinda bino. Ba valeur papa Elombe aza nango yo et c'est vraiment na vino te kokufa tato aboti aza nango. Po papa Elombe si aza na nubo à part nanu tolongwa na maboke se mettre avocat est-ce que papa na yo aza na ba capacité o papa Elombe aza nango. Mettons moya ko finga ba tu botala ba rétroviseur ba famille na bino. Très bien kazanga. Yo moko no tamboli mabe na Kinshasa ya matuza sakani no lembi président Joël ba réseau azui yo. Moya na TV po finga o finga papa Elombe. Oya bimisa muto. Oya bimisa muto yo zo finga. Eso yo bosa ndongo finga sila ndumba. Voilà. Nana ya na makambo ke sila bimana madilu si yo esete. Tiba kanga chaîne na yo pa sila lelo koma ko adorer sila. O bosa ni makambo yo finga sila ese. Boa mabe Makasi. Si bino bokumisa belle vie yo ese yo. O adora belle vie. O moni ke lelo finga belle vie za mutu moko te ke anuire yo. Po belle vie pas na facilité ko nuire yo ne sila sala na chaîne. Voilà. Mais belle vie ko sala ngote. Otanga kombo na yo finga ka yo sala makambu tu oza très à l'aise. Pas bloquer ese sina ni chaîne. Bonga luka sila senga pardon le la comme lobela sila poani. Po sila bloquer ka chaîne na ye. On a constaté ba ba yebengo. Voilà. Mais belle vie o finga ka. Ako beto pe copyright po atana kombo na ye. Mais il y a na sala rango te. Voilà, alobi ke si la kangisaka te mais maman belle vie akangisaka. Akangisa nani? Belle vie akangisa nani? Voilà. Mais va quand ça motote so bat makanga ya gol eza Marina Laba. Marina Laba tant on tangi komba Laba eza kombo elle quoi nationalité mobimba. Voilà, nation voilà. Nation plutôt. Parce que la combo ya kombo ya bango famille. Ako lexango bongo ta. Voilà. Avant na kuta finga Belvin nzota maman ne Belva kangisa été. Et c'est lui comme la génération na yo. Voilà. Bimisa garçon na 28 ans no tchala ndaku. Il y a bien boto mobile camarade ne mobile bazane 10 ans déjà. Ya. Ala kisa mobile ngo ata na TV to mona Chantal Libola ata lelo babeba na Christian. To mona ya Chantal Libola abana a valoriser ki Christian. Abano sa ba vidéo na ndaku na Christian. Lelo ata lelo bazana Christian te mais Chantal Libola za moi sa féliciter. Aza zoba te loko abino ba mine na ba ese oyo. Ba Chantal Libola o senti que non muta na poto au vando tali moi si malgré tout lelo Christian abimi ingrate libosa Chantal Libola. Ba mibalo ba ese de pana ba kovana ba na ndako ya ba Christian. Ba mibalo baza ba sans valeur ba sans manière. Voilà. Ozo mona. Mo o ko na TV yo elle va ko le kanja mona ba ngote. Yesu. Bozo kata sonité bino. Bo ba collection pété. Tala milo que no suka pa roi David. Kati bidon. Moi na TV pour finga mutu mida. Est-ce que yo kana so na famille na bino? Voilà.
botika na ba famille na bino awata ba leki na bino na Kinshasa ba $100 botindela bango te. Mais bon finga mutu lelo soki famille ne ba na feti azo soutenir famille eza matanga azo kunda batu bino musana bino ni bosaka na ba famille na bino oso ba famille na bino ba bengi bino botie répondeur. Oh je suis occupé, je suis très amusant, je suis boy na boy. Très amusant. Kosekate. Bien kazanga actualité bengara biso tozaka wana par rapport ya sortie médiatique ya papa Elombe oya bimaki babifaka tanga mutu au place mabe zo uta mais tomoni Ursule Peshanga Mobutu a commis message via papa Elombe ndenga lobaki ke passe na ye kaka ndenga botaki bana na ye na ndenge ya théâtre nde soka botaki te peut-être alingaki a subir ben insulte oyote ben sanité oyote ba lobaka la personne na ye papa Elombe a s'excuser tant que mwana alobi ye atindaka bato ba fingele bato te azana ba attaché de presse te atindaka moto fingele moto te soko lingo lobela ye défendre ye na ndenga malamu et non mafinga mais bazongisele balobi falon bitodi ya awa aloba pe na kombo ya Peshanga mo analyse wana balobi ya lobi aza na attaché de presse te balobi a beti maman 12 que ye azaka na attaché de presse na yo biso nyonso toyebi kezali de mère Nyangi je te salue là où vous êtes. Le problème c'est quoi? Au moins ni bateau balinga ko bongola. Singi lisusu papel que yo oye ko senga ne mobali na pardon na TV ben sanité wana pour ne pas répéter babiloko oyo ese o loba sans ko banga e makambu wana si la mpekisaka bango. Zela tanga lobi Peshanga e ko senga mobali ne pardon. Est-ce que t'as le rétroviseur ici là? Voilà. Atalité. Ah. Tangu yozo ya koloba ke Peshanga bino nyonso. Ozomona nani oye bimaki awa ke papa Elombe linga bala. Peshanga. Sisi lati. OK. Ozomona tangu yozo ya kolingo bamba libanga na liso ya muninga. Voilà. Tala lisu na yo. Oye makambu tu bino bakabali tu bino bosala kana bozongisa ngo kande na ngamba sila. Ozomona boyaka na onka toujours na elle asila parce que mukolo moko te neza bongo Peshanga aza tellement très bien éduqué voilà. Peshanga vandi atali habité papa lobi voilà. il faut na yoka papa il faut na sala maloba papa oya lobi voilà. Parce que na maternité ya Simba Elombe kangelaka Peshanga makolo te abota ki pe Peshanga voilà. Mais batu bazalaki valoriser zaki sila OK muta bane ko jouer mingi poser le ma na pesa na sila pour sila bana za ba rôle be na intérêt pardon oui faut kota na kana te voilà ozomona sila bana za ba rôle wana mingi par intérêt so ba rôle ba beaucoup plus na sila que Peshanga voilà. Intérêt nini wana ozomona bango balobi ke nani ya kosenga pardon pa mobali na eti siko na bango nyonso nana koyo kosenga mobali ne pardon biaka ozomona balobaka biloko yo barezonaka balobaka bêtement te voilà est-ce que on ba raisonner va ba ya oloba yango eloko na oloba parce que papa Elombe apesi point de vue na ye pona bana na ye Peshanga vandi amitali habité ata kutu nga na fingaka na ngai te mais papa lobi na s'excuser siko bino boko finga muta bongo par rapport ya nini et boko ta famille bota po Peshanga sengi papa Elombe pardon na problème nini ba kotisi parce que lobi ya na attaché de presse te azana bato ba lobeli ya kaete oh mais soki ya lobi azana attaché de presse te etali Peshanga voilà est-ce que Peshanga sa belle vie non oh OK bino ne bofinga papa Elombe so bomona des mères nyanga vaina kita finga poser Elombe parce que attaché de presse belvé ça des mères nyangi et si bomona des mères nyanga vaina kita finga poser Elombe yango moni des mères nyanga ole ka bino ka toujours na mayeli
yango moni boza ata bana poto mais boza kana se ya mwana wana muke de mer mayele te ben sensé boza mayele te donc boza vraiment tina te mutu lokola mida zo ko finga bêtise na TV est-ce que yo vraiment mida est-ce que un jour vraiment yo mobala ko tcha na ndako yo famille no ba okela ko soni voilà eza faute no eza faute ya mwana kwata ta mobala okena opona mwana kwata kaka la bana Turquie moyibi mbonga film 3 films ta belva ya ozongisa yo so nzama pesa ko makolo na ebite mida to nga to mela mai te yo yo maso nzama pesa ko makolo mibale batu bazana ngo mida ongoza lolendo en tout cas sami kanzamba yebaka atali esa biso na bila pese mulai moi so za lolendo aizala katikati ya lilala emoro azipe ba majuku kaucha toni so na banini ba majuku kaucha nini wa oyo abambi yango ne longi nga ozomona yo ese balongolo make up ese yo za ndenge nini voilà koya na make up te ese salela biso le ko filtre pe image te ya kama ne longi mafuta ndenge azelo mafuta bo ese ayate ya kama longi mafuta ndenge azelo mafuta bo ese totala yo obike bino bo sakana bato franchement bineti message on dirait fingi sur papier lomé po yaya il faut ben lobi baza eloko te ngai mutu na mona ka babeza sila voilà très bien parce que mutu apesaka bango courage apesaka bango ba monopole ya kofinga papier lombe c'est sila leo so sila papier lombe ndimaka tshai na ndako est-ce que ba mina na balinga bazwa monopole ofinga papier lombe je ne crois pas tout le makamba solo parce que biso nyonso tout le monde entier yeba ke sila papier lombe engaka bala sila to yeba kango yango mo poser lomba boyaka na ye avant d'atala bi oyo aza na venir te aza très impoli moba tsoka lobi aya komi na Z yango moni sila libala moya ezate po impole bani na bino bani na mama na bino eyeti na bino bana moya boza ya mibala ba venir ezate boza kana ba leki na bino na bandako ezo lande use pa mama na bino mais boya te bo fingi poeze lombe mais faut boyoka soni makasi baba tout mo bino ko vate surtout yo nani ese de Panama Matuza anti-valeur Joël Barézo baza valeur après lombe yo Christian Sugar muyibi mwana kwata yiba 3 films à belle vie ya betaka asa eloko te yaya to banga nayebisa ke na banga mutu abetaka bomaka oyo betanga na temi na lamuki lebo mwana nso navai na kiti no bamine babulango oui bamine babulango ne bana poto bango ne bana ba monopole ofinga batu mida ngana osisa bino gaz boza eloko te surtout yo mida vraiment mida ngako lokona ngeza mukie menza bapesa nga tous les deux makolo siko yo za na lokolo moko yanga siko likolo moko su diviser ngai moya na te bofinga mutu akolata talon mida oyo fini mobimbo ti kolata talon te otika kokumba mutuka 3 pédalité ya 2 pédalité pédali moko mida okokosilama te nga so nazalaki lokola yo mida na ngela oka soni so natali nanu roi David. Voilà, bien quand ça évolue, la moni et banjo mata déjà. En tout cas, famille Bota, tous s'abonner massivement, tous liker, tous commenter, tous partager. Kaka baonde ba créera ba problème. Kaka baonde ba yaka koloba kufinga maman Belleville. Si ben sanité oyo biso pe to na monopole ya koloba pe to yepe boto bandi pe ko décortiquer si là. Avec l'éducation avec l'éducation tozanango avec maman Belleville quand dit aza valeur pour si la anti valeur à valeur te yango wana to na monopole ya roya te to ya koloba si la yo ya mama na yo ya tata na yo za boye makolomi kielo kwa soso to loba ngo te mais to moni concert na biso oyo Aisha amemi si la lokwa ngulu et pas président Ferregola et comme maya memi kuna est censé à moi si amida oyo ayeko sala live akomi ko finga maman Belleville ke azata na musicien mon côté oya kutana na ye je m'excuse o akutana na ye si la aza invité ya Ferregola na concert na ye
okoloba nini yaya oyo mama Belleville akomi kofingama aofinga yo boye okokutana na musicien mokolo nini tala kutu sila akutani na musicien songo akutani na fere boye na boye oza star te obi bango baza bacomplexe kasi bongo saka tola nanu moto akangisa efali abetelango tolo te Fali asali pe video kutu na fere zalo balona Fali akangisa nani saka tola voilà tala niveau saratola suko fere asala video na saratola omoni kaka kende eza bongo bike sila adembela saratola o saratola ke États-Unis akangi photo oui akangi photo na ba de rock wana na de kutu saratola akangaki yango mpona bana na ye sila pa kenda kenda oluka de rock wana basalango makele akangi photo na de rock donc ekeko statue saratola asali video na fere egola sila pa ke pa isho koko ameme lokola ngulu mwasi ekumani amemi ye inde tipa po eza fere egola wo ngulu donc ye ndenge aza bovine kaka mpa mama olivi ngulu oto pe susu ngulu bameme pa po eza fere egola Belleville vine mobimba kosala ngo te so Belleville ozana posa ke notala président fere egola eza na canal ya mutu te avant nanu sila asala video na président fere egola bamona meme bagolwa te mama top na fere egola eske omona mama top atyelango makelele mpona nini bino mpona nini bolingi koridikilize ka yesi obi bosisaka valeur asile sino kobengana bato nini otona te babimiso le shake bazobimiso le shake Belleville akutana na jibe mpiana esala nini eza normal yaya aza kuna tan wana te barape na manque actualité donc mama Belleville ndalesaka bino basenzi oyo obi bokamusa ngai bongo sikoyo mokolo ezalaka esila asali farafara na jibe mpiana nayebika internet ekoganga bon soki ezalaki ke esila babwakaki nde babwakaki sil peshanga black me tomela mai te me tozomela mai te ya bon akende mpe koluka libanga pa fere egola akeluka libanga ndenge nini komba ya black line yebani ndenge nini ye pe ndenge nini Belleville bamusicien baosalela bapublicité boye na boye ndenge nini bamusicien baolobaka film eza kaka président fere egola avec beaucoup de respect lobi Esther na biso yeyo asuki ka wana me ye moko nga naza invité ya papa Hervé invité lobi te kaze oza invité na yo mo welisi nyonso wana muta memaki yo miwelisi mais ce que ntongo ye bazwaka banzembo na ye bayembela ye banzembo wana ya miniato wana ya basenzi batie Nana Ketchup aobina biso toya koloba te pourquoi Nana Ketchup d'abord aza valeur aza mwasi ya musicien azosala fierté na biso libanda mboka maman aza au milieu du village très bien atalaka Belleville atalaka ye mpe lelo mpe Nana Ketchup akovanda mpe babenga mpe okesa mpo Nana Ketchup aliaka na peshanga ti avandaka na peshanga pesha Nana Ketchup atikaka epai na ye aye ovanda mpe apeshanga na banda ye na ayebisi yo inalobi nao ya lokuta mama na peshanga alambaka Nana Ketchup alie ya na oyebisa kosala baventure te ezaki bameilleur ve boye asuetaki mama Nana babi okoma nde nini bosolola lokuta na oloba na lokuta lokuta omoni bato balinga toujours kosala mabe bato baluka toujours kobimisa bato ridicule ne bango sila babimiso échec yango omoni Gatibi na Linda bakei na bango parce que tala Gatibi tala na fete ya mama tala na fete ya mama Ndaya na oloba na yo ebande ko manquer Gatibi Linda bosa demande boya une famille libota bosa demande emploi na bino na la reçoit bino
Sylvie c'est kasute yo. Tenga ici. Secrétaire. Sylvie c'est Kalapé Sombo de notre secrétaire. Notre secrétaire, maman, bako ta demande, voilà. Ba ko tike pananga, ngana ki comme ça. Après Sylvie ngaït. Très bien. Donc boko ma ba demande na bino Linda na Gatibi. Voilà. Vous êtes la bienvenue na famille Libota. Voilà. Bo ça la demande, bo pesa ngana ko pesa pas secrétaire comme ça on pas la patrona. Tozu bino déjà. Mariage à maman Léandaya. Tala Gatibi ngana oluba. Voilà. Gatibi abinanga mwana suka. Ezaka nde guboye. To rata li. Abinanga mwana suka. To rata libala kocha da Costa. Po mama wana ye kaka boya. Ye mta boya ko. Abini kuno kesa nini kuna soko kiko loko nini bakole so poison. Gatibi abinzo kezaka ne kitoko boya na rata kala tina uniforme. Ya tande azoyemba na baninga arata mbesa na kala linda yaka toko yambo na famille Libota toko yambo maboko polele ya bongo lelo bakomo finga nani bakomo finga ndeko na biso azana Nigeria nani Gomez grâce félicitations muta zaka bongo zana lo bana loko mobo zana lo bana voilà na bana loko mobo omoni bat loka ba grâce luzolo wana nzamba lolo pambola bango amoni place oyo azui lipate azui kuanga habité sikala kabwana baninga siko bino bamoni mabepo grâce luzolo azui Gatibi na Linda bakende tourner na Nigeria pona nini bino boza batami sila za mutaketo babi ba baza bato bakosela bato makambu bato bakosaka bato bafingaka bakosite bana 3-4 mais oui eza bango bakosela moto likambu eza bango bakosi tala ne bakoseli pape lombe makambu ke mobala peshanga me babosani suks bon mabe bino ese dépend na mana mida po luka bilongi ya Nzambe yango moni mida Nzambe atala obo mwasa elongolo eza te Tioko kufa kala likonda mbwana. Ese tioko kufa ozaka mukuse. Ato matina talon osuka kana katikata loketo nanga. Moyo ofinga biso basa milai. Ofinga Bellevue osa matina talon boza bwandenge. Mundela batu bokeno c'est la publicité mundela batane marié. O sango kuto yo karate mama Léandaya bali oyo c'est moi c'est censé abandi ko ya kolobake abali mobala batu abala mobala batu asala boye mama Léandaya désormais madame bon ata abali mobala batu ye mobala nga na 50 ans ye mobala nga yebete ka mbala batu babota Linda babota mama Léa pardon mama Léa ata bali na 50 ans tozo ya pe ya bino biso Léa ya bali nina bali sepela kazanga to comme na biso na suka moi liloba ya suka famille Libota focus sur silence. En tout cas merci beaucoup na bande connaissance famille Libota au biso tozana ngo bitumbo to na ngo photo lutte contre la vieillesse d'abord yango félicitations à maman Léa bino boko finga Léa nde akobala boko finga Bellevue akobala ko kende Londres akotambola basa soni boya Kinshasa bandima bino est-ce que bozaka na mikanda bino bobimaka pete bosuka kana na ba nini na ba foyer place ba chabino mais bozo ko finga moto atongi immeuble bino moto ate ba boulangerie bato ba na misala boya finga est-ce que si na makambo na ko sala ngo bande poko mobutu asa nini pardon yaya to bona biso Bellevue aye bien côté Bellevue je suis la reine Angleterre. Voilà, merci beaucoup. Zambalo la bomba famille Libota Mobimba. To consommer la fille Menabiso. Mon enfant, Ezaki Ngabino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Tokutani Mbala Sima. Merci.